On joue bandit. Papa. Total les biso na biso pasteur oyo. Ba video oyo atie oyo. Ba video oyo atie oyo ya biso oyo. Oyo eza na kati ya bureau na ye. Ntango bapesa biso ba idée ndenge nini tokosala rôle oyo. Ba video oyo. Ya ebisaki biso eza po na vie na ye ya le 31. Tosala kwa publicité. Mais ndenge ekomi na ndenge ya mabe. Ekomi mabe makasi. Ezalaki bongo te ndenge amemelaki yango. Makambo nyonso tolobeza eso te po ye moto apesa biso baide wana. Ye moto ayebisa biso yo osala rôle boye, yo osala koto boye, koto boye. Histoire ya beti histoire. Tala bosalela ngai boye. Tokobanda boye place oyo osala place tel yo soki neti place apeti akweyisi mutu ya sobo beti kaka Moïse Kasongo bokomona le 2 janvier abibli yango na YouTube le 2 janvier bomona ba vidéo oyo bomona ke papa oyo asali réputation na biso na oyo te tosatandaki à cause ya $10 biso ebika ke otindi bato biso tokende koluka ete toyeki toyebi mpe église no place ezalaka te mutu oyo otindaka mwana mwasi oyo otindaka na bambongo ya transport po aya kozwa bato toke kosalela paster Moïse Kasongo publicité lokwa boza lokwa histoire tokomi ye moto faire comprendre osango lokwa histoire mais ekoleka na campagne ekoza mpo na campagne nanga ezalaki pete ke bato ya Kinshasa bamona nazotindela banini barelation nanga oyo baza na poto bamona campagne nanga ya le 31 ndenge eza mais lelo oyo obimisi biso bandoki obimisi bandeko na biso ya mibali bapede biso natikala mboka te nabotama na mboka te mama nanga aza mvi mama nanga aza ndoki te oyo beto papa nanga bazali Isaac azali joueur aza pede te mais bana bato toza lisu kimia te ya falon na biso aza aveugle te amonaka na manzaka asala na banki ya wapi imo mto pesa inga baide wana mabona ngwe kote na balalia songo wapi bandeko bolimbisa biso bolukela biso solution na papa oyo na pasteur na prophète Moïse Kasongo oyo papa faux prophète alobi peke mafuta na ye eza kweyisa bato mafuta lokuta to mafuta kosa kokweya kweya mela okweya so na meliso okweya olobaki bongo so na meliso apo okweya yo mo mto olobaki papa na ndoki te na mwasi un jour nozana posa pe ya kobala yo salir ba réputation na biso apis mafuta eza ngo huile d'olive te eza ne huile tana kata milangi wana tozo tana kati oloba na biso mai denga senga tote kwa senga si yo moko zota obita unotsa mafuta omona to unotsa mafuta oyo ta papa Moïse obotama no pe na kingana goma te obotama no pe na este te okosa biso bakata papa bino na mama bino mutu oyana papa oyana na kamba soda okosa ba mama bato mikolo bakata ba parents na mutu yo ba viola ba mama bino okima mutabokolo mama mo na kisangani lokuta mensonge pasteur limbisanga me boye un jour soko tambola kabo un jour vérité no ebima na poisa retirer ma vidéo retirer na YouTube supprimer yango na YouTube supprimer yango ozo supprimer ngo tele ko za ba mbongo azotonga pe pasteur Walesa azotanga pe soto moni esimite na ok pesa témoignage ata na église ya munene ata na ministère amen ate pa Walesa loko alekisaka nga loke tie pa pasteur Walesa no senga na micro na loba makambo soki olingo bema ona niveau musu nga no sala po yo oyoki mawa te osali yango biso pe tozongiselo. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Bande wa bolingo, moi je vais bien. Le long montant mokolo yambota manangai le 14 janvier. Et bon, de toute façon on ça live na butu. OK? Poto beta. Mon solo anniversaire comme ça là, je serai là pour poser coach ma question. Pour poser quand ma question. Mais faut y avoir un cadeau. Avant na matzayo faut ou peut sa cadeau anniversaire. Bandeko na mokolo anniversaire moi au pe mezate
moi ko pe mezate malgré mon colo anniversaire na pe mana relaxé hein bat boyembelanga banzembo bo kelanga ba fleur bo simbanga na matama malheureusement moi na pe mezate bandeko batindel nga vidéo mo c'était hier la nuit ou bien de Léona Tongo. Malheureusement na salaki imprudence fallait na télécharger ngo pendant que je vous parle balongo les vidéos wana mais ça na batu ba monyango mutu nyonso oyo azana vidéo wana to po télécharger on s'il te plaît tindela ngai to pe ba kolo vidéo oyo bana basi oyo bande ko fana zo ta capture qui dit ba s'il vous plaît bo contacter ngai bo contacter ngai Moïse a payé $10 bo contacter ngai bandeko fallait bo mona vidéo wana et puis fallait bo yoka yango Moïse Kasongo et le mankioniste Pro Max na jour ya babenga ngonini c'était na veillée je crois car ndenge ba montaka ba mankiona na bango azui ba jeune fille moko bilenge basi bana kitoko po ba kokosa makambo ono ya témoignage ya miracle et tourner na vinaigre nini mambo oyo bango ba epse bango baloba na mambo oyo Moïse ke koloba na oyo Moïse ke kosala et salike et bebiseli bango image réputation likolo ya $10 et balobi yango baza clair ata bazo loba ata bino moko botala bazo lakisa image botala vraiment ata bino moko prophète Moïse mambo ebisaki bisoko apôtre Moïse ne babenga ki apôtre na ebita apôtre ngona nango akomisa apôtre Moïse Kasongo vraiment tala ndenge ko bebisa biso réputation na biso likolo ya $10 s'il vous plaît ba ko kosa makambo tala batu bolanda Moïse Kasongo tout ce que Moïse raconte là azo sala émission moto moko abenge allo wana zo website que non nazo mona wa obimana camarade mbali na yo ozwa sida ozo bandeko c'est monté de toutes pièces mais nga na ebité ba congolais boyokelaka wapi na ebité ba congolais basala bino na matière nini na ebité ba congolais boza bato ya ndenge nini et malgré ba preuve palpable ya ba makambo oyo mais il y a quand même des gens qui nous insultent que non soit déjà to rebondisa basali ya nzambe na so tuna wapi basali ya nzambe Moïse Kasongo mosali ya nzambe ya solo wana vraiment bandeko bana basi bazolela bato bele ba moni image oyo tellement na lobaki oke na osela ngo vidéo sima na ye bandeko na tala boy balongo liango do aya saki déjà alerté comme il est malade à comprendre que non et baby si copie alongo liango bana basi wana bato bokota na nini na ba chaîne Moïse Kasongo bato bolanda gae eza ba jeune fille basala ki soki témoignage le 31 décembre en tout cas franchement eza maming eza passé eza vraiment mawe eza passé l'état congolais faut zo makambo sérieux mutamba zala ki abokangeli biso mutamba na assire certain so mutamba zaki en liberté Moïse Kasongo ngaza na boloko pona likambo okutu te depuis parce que oyamba liboso te amuto asalaka ba aventure ba vire oyo mikolonion sotongo midi pourquoi ko ce qui soit bato lokuta kaka ye ba miracle lokuta ye donc eza passe eza mawa l'état vandi na ye bato bako abritir peuple bazako e biso to ko ya to ko dénoncer bato bako ya ko finga biso de preuve à l'appui bato ba témoigner ki bango moko ba ko démentir koloba ki mamone de mambo lokuta et ba pesi bango $10 ce qui 20 000 francs et a mawa mingi za passé même histoire na Evala bobi Evala balakaka 15 000 francs $15 coûte mais 15 000 francs Joël Francis abikulie na miso abatu ki azana bakisi azana basinga na loketo soki pe a salam famille manœuvre machin mbongo on peut ba pesa été encore azara noir bino bomona ba image plus ou moins ça fait combien de temps 4 ans passés dossier Evala aya pena la caméra le prophète Joël na siliki 15 000 francs au pessinga pété. Do balaka yombo moi qui me la moisson moi de boule diamba na yesu qui 3 boule diamba ya noir aya on dit ma ba risque andengwana. Alobinde na aboye
famille na bali ko sentir ngate pona nini nga na muto bakisi pona nini nga na ndoki nga ende munoli nga na sisa famille et peut-être mambo lokuta ndeto yokanela ki ndenge bo saleli marambo te embongo mpe bo pesinga ngote. Vous avez vu ça? Bomona yango partout. Siko bato lokola ba Joël nga na okamwa tant on a eu ana ko ba mambo Joël mais na moni bato quand même na ba commentaire ba ofinganga kenaza ndoki te. Donc mutu so monter ba témoignage à remonter de toutes pièces. Et batu oyo ba salaki ba faux témoignage wana ya lokuta po bandimisa batu kinoze mamba nzambe babimi bango mo pona ko loba kinoze mamba lokuta pona ni bayokani te mbongo fa ba pesa bango te. Et du coup témoignage on pene bayokani la ki salemeli bongo te. Et tolobate bande ko pour chiter na la pesa conseil na mutu nyonso au sala faux témoignage au leka na église moko oye ko lobake nzamba bikisho nzamba bikisho te o likamo ekomela ki o famille ezongisa ki boye mataki kitaki meza mamba lokuta parce que ba ebisa ki o sala ngo po ba peso mbongo. Mon ami, mon frère, ma sœur, lokamo sala nzambe ya solo o tubela o se repentir ba bonde la pona yo parce que tu vas payer tellement cher wana ngo idete basara na nzambe te. Batu nyonso bosali ba témoignage ya lokuta et pas Moïse Kasongo boyeba ke fimbo nzambe ana sima na bino e boko regretter ba vie na bino mboko kanga bandoki lobi ndeko mo une fois contactanga aka na TikTok et ka par rapport ba marambo na oloba oh je crois c'était l'année passée ou encore 2 ans passés abisinga mama oncle nanga propre oncle nanga muto mususu te muto libanda te ba pesa ye $300 période di mama 100 jours azo sa succès a ça témoignage à lokuta kazara avec la monnaie 2 jours so pe 3 jours après oncle nanga comme avec le tilelo a mona ate tala basakana na nzambe te bande ko oncle wana mona rate boyebi mona mobali yo basekuisa en Afrique du Sud miracle ya lycée quoi o ningisa ka mokili mobimba na ba media elobela yango o basekuisa en Afrique du Sud. Est-ce que bobi ke garçon na kufa a oumela répété na limite et ça la 3 mois juste après lycée quoi na lokuta wana na ebite na limite ça la 3 mois juste quelques semaines mon balo na kufa balobela on a média en Afrique du Sud akufa azana sama belé en un moment on a au solo entre ciel et terre et ça la même pas 3 mois garçon na kufa tala basakana kananzambe te Dieu existait. Et on ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Yaya, l'icolo $10, ou ko hypothéquer vina yo, ko baby sa vina yo. L'icolo ata 1000, ata coûte combien de millions au balaki yo. Bandeko. Ba témoignage nyo sobo mona généralement la plupart ba témoignage bo mona o ba miracle o ba nini o ba nene. Eza monté de toutes pièces marambo lokuta. Yaya. So ba proposer ouais na passer moko ya to sala juste loko moko boya ndimola lanzala kosa ngote parce que ça va te coûter cher. Ba basi bazo regretter likolo a $10 ba bebisi le bango réputation na bango vidéo neza sotekei do ba signaler Moïse Kasongo à rapidité Moïse Obiki balongo liango mais je crois batobele ba moniango na saki imprudence fala ina télécharger malheureusement na bosanaki et que vidéo eza soute balongo li mais bino ba passer robosa maramboyo ba prophète ba machin tozaka awa bon kande bo finisa komba nzamba en public bon kande bozo ba lokumu en public ba obetela bino maboko pasi na bino maana bino ekozala pe na poasa to sala bino ba émission ma nzamba ko sala bino papa total le biso na mufo pasteur oyo ba vidéo oyo atie oyo ya biso oyo eza na kati ya bureau na ye ntango bapesa biso baide ndenge nini tokosala role oyo bavideo oyo ye ayebisaki biso eza mpo na veye na ye ya le 31 tosala lokwa publicité
mais ndenge ekomi na ndenge ya mabe ekomi mabe makasi ezalaki bongo te ndenge amemelaki yango makambo nyonso tolobeza esolo te po ye mo moto apesa biso baide wana ye mo moto ayebisa biso yo osala role boye yo osala koto boye koto boye histoire ya beti histoire tala bosalela ngai boye tokobanda boye place oyo osala place tel yo soki neti place apeti akweyisi mutu ya so bobeti kaka Moïse Kasongo bokomona le 2 janvier abibli yango na YouTube le 2 janvier bomona bavideo oyo bomona ke papa oyo asali réputation na biso na oyo te tosatandaki à cause ya $10 biso yebi kaka ke otindi bato biso tokende koluka ete toyeki toyebi mpe église no place ezalaka te moto oyo otindaka mwana mwasi oyo otindaka na bambongo ya transport po aya kozwa bato toke kosalela paster Moïse Kasongo babiblicité lokwa boza lokwa histoire tokomi ye moto affaire comprendre osango lokwa histoire mais ekoleka na campagne ekoza mpo na campagne nanga ezalaki mpe te ke bato ya Kinshasa bamona nazotindela banini barelation na ngai oyo baza na poto bamona campagne na ngai ya le 31 ndenge eza mais lelo oyo obimisi biso bandoki obimisi bandeko na biso ya mibali bapede biso natikala mboka te nabotama na mboka te mama na nga za mvi mama na nga za ndoki te o beto papa na nga bazali Isaac azali joueur aza pede te mais bana bato toza lisu kimia te ya falon na biso aza aveugle te amonaka aza na manzaka asala na banki ya wapi imo moto pesa nga baide wana mabona ngo ekote na balalias yango wapi bandeko bolimbisa biso bolukela biso solution na papa oyo na pasteur na prophète Moïse Kasongo oyo papa faux prophète alobi peke mafuta na ye eza kweyisa bato mafuta lokuta to mafuta kosa kokweya kweya mela okweya so na meliso okweya olobaki bongo so na meliso apo okweya yo mo moto olobaki papa na ndoki te na mwasi un jour nozana mposa mpe ya kobala yo salir baréputation na biso mafuta eza yango huile d'olive te eza nde huile otala na kati ya milangi wana tozotya na kati oloba na biso si yo moko ozotya obi ntango notya mafuta omona ntango notya mafuta oyo ta papa Moïse obotama no pe na kinga na Goma te obotama no pe na este te okosa biso bakata papa bino na mama bino mutu oyana papa oyana na kamba soda okosa ba mama bato mikolo bakata ba parents na mutu yo ba viola ba mama bino okima mutabokola mama mo na kisangani lokuta mensonge pasteur limbisanga me boye un jour soko tambola kabo un jour vérité no ebima na poisa retirer ma vidéo retirer na YouTube supprimer yango na YouTube supprimer yango ozo supprimer yango te lokola eza bambongo azotonga mpe paster walesa azotanga mpe so tomoni esimbi te noke epesa témoignage ata na église ya monene ata na ministère amen ate pa walesa lokola alekisaka nga loke tie pa paster walesa nosenga na micro naloba makambo soki olingi omema na niveau mosusu nga nosala po yo oyoki mawa te osali yango biso mpe tozongisi yo. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kité baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante ba fanatique ya Bellard Production ba fanatique ya famille Bota ba koma ko organiser chaque année pona ko award o pona ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka
vote pe lisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te. Information à sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer, ok, soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana, ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali Maman Joséphine. Liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product. Ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga ipona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote, insomnie, nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te. Mais si koyo na komi très bien à travers ba produit koyo yango na lobi non et c'est nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois pe place vidéo ko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skende même salate ozana problème ya diabète. Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya ba problème oyo tout sa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai. Ozana problème oyo e ba souki ezokata na ozana problème ya peau ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Ozana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te, prostate ezotumbisa yo ko hésiter te, nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prix te na lingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali Maman Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué.
eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.